Daniel. Batbalobi o kutalba nous sommes comme moto arrangé moi ça à Longwa. Bogota la sonde ni bondo beta on a concert. Olobini. Nalobi tant to bani nous y sommes. Bato to arranger nzembo wana. Mutabeta nzembo wana neti 77 mutana wana Zaiko. O bandi banzembo ne to sala. Zanga eza orgueil mais eza vérité na kumisa te quoi. Zanga mna na ngona Zaiko mais nzembo ya mekijo. Menga mna arranger ba seben. Donc nous y sommes. Ouais, Zaki poto la sabaki toza. Oh, je crois ça confirmation. Ah. Donc Daniel toujours toujours en arabe. Bon, quand la tête tombée, tu vas nous voter, hein? Tu peux d'abord yoka, pour juger bien mon mais. Pour nous sommes nous sommes grands toujours, hein? Nous sommes les abyssos, nous sommes. Ozana maloba pona baba melomani ya Zaiko. Ouais, pona melomani ya Zaiko na robara. Toujours voyager. Tu reçois album Morasika. Les albums moi en 10 titres. Bon, on avait savoir que quand on est ba tout le monde Daniel ba guitare wana, ba kinzaki wana. Vous allez bien. Il y a bon mot ça pour la confirmation pour ça toujours makasi. Donc Daniel est aux ara. Merci.
Na bimeli place bato bakanisa ki mezaki yango te. Na ebite bato bazaki na souci na ngai ba obalinga nga mingi. Mais o bapanzaka ba obalinga nga te ba mikosi na zakaka. Mikolo yo effectivement ya ba chorégraphe ba danseuse na Zaiko ezandeni. Toza 7 filles. Toza Nana, toza Francine, toza Efrazi, Godé, Alpha, nanga mama kulutu na bango. Qui Niki mais ata malade en hôpital. Bon pona bato balinga ko message ni ozana ngo. Message na ngeza likake babosa na o balobaki na mutu na belaki mais siko nazoki na scène na Zaiko nde boyebi. Donc bato balinga Zaiko na balinga ngai basepelaki nazoki na bandi nzoto zongi makasi ndenge ezalaka. Nde bakloba yokaki wana yango te balanda ngo te zanga mosiko mama kutu en personne. Merci.
bino bokotaki na Zaiko ka mpona bavoyage ya poto comme bavoyage ya poto eza te pare bobaye bolingi bolongwa na bino bo ngai makambo ngai ntango ya liboso wana nakende ku États-Unis nakende ku Panama natamona ku Schengen route nazalaka naza mpe na kozala eza poto te moto esalanga na kati ya Zaiko donc nalingaka mosala na nga eza mosala na nga kuma deboule mpema na kati ya miziki bon bato babiki oyo Zaiko ekufi mpo epareke bino bato babiki Zaiko ekufi bolonga na bino mpona okota na Zaiko mpona voyage ko voyage ya te bolonga na bino yango bato babiki Zaiko ekufi Zaiko ekufeli wapi Zaiko ekufeli wapi bajeni bango bazoya génération na biso nde ye te génération bavie bime eyaka génération ya yogo eyaka génération ya oyo avant biso bayaka biso mpe toza ti tozosala série 6 yango oyo ya lelo ya sika yango oyo tozali tokozala kaka ti suka ngala za message mpona bamelomane en tout cas nawapesa sango epai ya bana mboka ma Maria nazoya nga nazoya na Zaiko tu oyo nazoya bato balobi oyo kutu Zaiko esi ekufa nango me toye concert tokuti plein sango eutaki wapi yo yebi kaka les ondi bakuna wapi bakuna Zaiko na mboka nini bato batondi awa bato bakufa mpe bato bomoi epuis balobi oyo bino babi bokotaki Zaiko mpona bavoyage ya poto mais comme depuis bokota bavoyage ya poto eza te bolingi bolongwa na bino kutu mpo bamiso basi balongwe déjà te tokota Zaiko toko travailler en âme et en conscience c'est pas que pour l'intérêt non mpona tosala kombo mpe na kati ya kini c'est ça baprogramme na bino ya mikolo oyo mpona bamelema na bino eza ndeni mais baprogramme ya mikolo oyo na sur le 24 décembre toza na production na Bruxelles donc oyo eza bisengo ya suka na bilengi ya suka donc tozokende mpo tosala nouvel album ozala intitulé Poison oyo président Josar oyo biso tozobenga ye mei elonga donc ye aza elonga mpena na kati ya Zaiko donc sans ye Zaiko mobulu donc oyo biso tokomobenga lelo elonga donc grâce à ye apesi biso lisusu mo baprivilège ya kotya mo bachanson donc yango bozela kaka bozala pepele donc ndenge biso mpe toza le pepe na kati ya Zaiko. Bon, merci Migi.
nous sommes venus vous surprendre en pleine répétition après avoir assisté à votre concert. Président, nous voulons bien savoir, des rumeurs de plus en plus persistantes circulent comme quoi que Zaiko est au bord de l'éclatement. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces rumeurs-là? Vous savez, si nous devons parler le français, il faut qu'on le parle très bien. Zaiko au bord de l'éclatement, pourquoi? Le groupe est là, il manque mes frères, mes Rijo et Bapus. Vous savez, il y a aussi certaines personnes qui ont peut-être... Au cours de nos réunions, nous avons toujours eu l'habitude de parler en lingala. Moi, je n'ai pas révoqué mes Rijo et Bapus. Nous nous sommes séparés. Voilà, donc ce sont mes frères, ils resteront toujours mes frères, c'est ça. Mais Rijo et Bapus n'acceptent pas cette séparation parce qu'ils se disent aussi être dépositaires de la marque Zaiko. Ils sont administrateurs, ils ont aussi leurs actions dans Zaiko. Voilà pourquoi ils n'acceptent pas leur départ, ils acceptent leur séparation. Et c'est pour cela qu'ils sont allés d'ailleurs en justice. Qu'est-ce que vous dites? Moi je crois que, comme je viens de vous le dire, au cours de nos réunions, on parlait beaucoup plus en lingala. Moi, quand je leur ai dit que Ezali, la candidature, Ezali était dans mon thème à plaisir, que le lot n'a pas que donc la commune à Souka. Donc, tout Kabwana. Où il y a mon qui est Azana et l'autre on a donné la carte Zaiko, c'est le moment de le dire. Personne n'a dit mot. Mais voilà, nous en français, qui le dit mot consent. Et Bapus et Mozin avaient amorcé des démarches. Parce que la question qu'ils m'ont posée, c'est d'abord s'ils m'invitaient pour qu'on en dise encore une autre fois. J'ai dit oui. Et Bapus et Mozin m'ont dit qu'ils voulaient me rencontrer le lendemain. Bapus s'est passé, nous avons parlé et je crois le troisième jour, on s'est raté vers midi et il m'a dit qu'on devait se voir le soir. Le soir, au lieu que Bapus passe, c'est la lettre de leur avocat. Donc moi je qualifie d'une lettre injurieuse parce que cet avocat ne connaît même pas l'histoire de Zaiko. Il n'a jamais été dans Zaiko. Peut-être qu'il a été induit en erreur par mes frères Merijo, Bapus et Mozin. Moi je vous dis que concernant la paternité de Zaiko, moi Nkolo Mboka, tel que je le suis, aujourd'hui je suis la seule personne qui peut raconter l'histoire de Zaiko. Parce que je suis dans Zaiko depuis le début jusqu'à aujourd'hui. Je n'ai jamais quitté l'orchestre. Et pour discuter la paternité de Zaiko, ceux qui pouvaient discuter la paternité de Zaiko avec moi ne sont plus dans Zaiko. Il y a d'abord les 4 cofondateurs, André Bita, Delo Marcelin, Mongombe et Devemwanda. Ensuite, il y a Manokou et Wemba qui ne sont plus dans Zaiko. Les autres sont arrivés après. Merijo est arrivé dans Zaiko en 71, le 27 juin 71. Bapus ont loué sa guitare et c'est Gégé Manga qui lui a appris la guitare basse. Mozin, il est arrivé dans Zaiko en 113. Parce qu'il fut l'ami de Rikolo Koussa qui fut l'ami de Devemwanda. Il faut dire aussi que Mozin, premier conseiller à Zaiko, a fait ça ni tété ma camisole fofana qui américain qu'on fait comment dire musicien. Ça dit il y a beaucoup. Comment se présente l'avenir des Zaiko maintenant? Non, d'abord on a un mot de la fin. Bien que pour le moment commis pour après c'est je crois réponse à gagner la ça musicien. Parce que certains musiciens autonomes comme est-ce que mes régions plus pas faire na ils sont voilà pas faire na. Donc mes régions plus pas faire na, ils sont toujours mes frères. Pour mes arana la famille surtout qui s'étend sur le vite ou bien après demain ou quoi. Donc pour nangai toi bénémité toi va faire timo tilelo. Orchestre les gagner orchestre Raki tout tourner enfin tout préparer la prochaine tournée. Oui, orchestre on sont en pleine répétition là bas danseuse dans ma musicien. Programme à tourner en principe, ceux qui me connaissent bon, il faut te passer Noël na Nouvel An. Après tout, donc on va Kinshasa donc vers fin mars. Pour tout ça album fait à la fin février. Message pour les mélomane balinga Zaiko avant de voyager. Message à la mélomane balinga Zaiko, base à la calme, pour que ça envoie d'aller. Déficit à Zaiko, enfin votre sur le plan de la promotion, qui est sur toujours toutes les dispositions. Et tout absenté sur le marché, dans la chaîne de la télévision et dans la radio. Merci beaucoup. Thank you.
doit de la Mbote. En tout cas, moi, Nkolo et l'équipe, c'est un temps qui est Zaiko et Panzani. Mais tout les concerts publics et ali, tout les répétitions publiques et ali. Mais Sango, Tora Nkolo et où tu penses à Pipona? Ah, Zaiko et Panzani. On est un problème, c'est là qui président Jossar a yéna ba ndekonaye parce que chaque fois tozo fana naye azolo manam solobi on est un problème yé na ba camarade naye donc etali bisote Zaiko eza biso zali Zaiko ezali ba camarade ni ba li ba administrateur Zaiko ba to albi ki ba administrateur wana ba onde ba zalaki ba dépositaire donc ba garant ya rythme Zaiko comme ba on ba longue donc Zaiko ko perdre de rythme nango yolobini c'est solo parce que bango ba garant bango ba dépositeur ba forma ki batu bato bango ba forma ki biso te biso na ba ndeko mususu pe ne toza wana rythme ngo to fa na 10 ans 10 ans quand même il faut toyeba quelque chose il y a rythme ngo toyebi yango yango tozobe to moni lobby plein za nakite bon borke se mususu o e botami sima Zaiko ba betina ba bisika misusu o e ba na mikili bino boyoka kengo balobi ke Zaiko eza pona Congo bango baza pona monde siko bino programme na bino nini pona pe bola sabato ke bozaka pona Congo te bozabe pona monde wana eza penza bisote wana eza penza Zaiko te zanga pona nga ko beta na mikoli ya mindere il faut au moins sozo beta na Brazza ba congolais ya Brazzaville ba ya otalaka o beta na France ba français ba ya otala mais sozo kino beta na France ka po ba zero ba ya otala yo et le rotengana ndima papa wemba parce que ye abeta ka ata betini na bistro na États-Unis mais au moins ye mindele ba ya otala biso Zaiko tanto beta ka to mona ba to mwinde beleso to ko beta na poto to mona ba to mwinde na mindele mais ba film musu to tala ka mona ba na orchestre zo beta mais ba to mwinde na ba to mwinde siko zo ye ba te faut expliquer moto ezaki wapi na Caraïbes wapi mais est-ce que ba programme ça dépend bino pe bo beta pe na ba salo eza répété mondialement yebana est-ce que bino pe bona projet na te si projet za la nango et puis mbalo yonde tozo kende tozo kende projet zali to beta na États-Unis to beta na France na ba Bercy ba Zénith nyoso to beta na so tozo beta pona concurrence tozo beta parce que za ba salle banda ko batu batonga yalo kwa to sambeli na so na sambela na catholique na comme na France na sambela na catholique donc on est allé voir Kimpwanza ya kuna il change rien. Bon, merci beaucoup. Merci à vous aussi. Un moteur. Président Nono Mbote. Mbote mingi. Mais batu balobi que il paraît que yo wala qui va président ba clip ba animation mais Nkolo il parle côté moi mai. O lobini. Na kota ki mai te et ala ki stratégie ya groupe. Lokola tozwa ki baninga bayaki na souffle sika et elaki na total musala na bango lokola mbala oyo to kozonga suna poto pona na album sika na banzi nyonso ba ko mona ngata na bilili vraiment ba kozala surpris pona mbula sika. Bon, est-ce que au copé ça batute moi échantillon muke ba clio bo préparer o ba ko mona na album bi mo ndambo ka muke po ba ya no zaka. Alors pona échantillon ndenge to ko kende amakamba makamba imama kwe asibi kolo omoni baleka mikolo balingi minka bikolo amuteke bakolela kolia yango na inspiré eloko mpona baleki bon message nous allons pona ba fanatique no obalela Zaiko obalela non message na yango yango ya mingi benda koloba donc po ba fan no sobale komi tuna ndenge nini vieto komona na ba clip te nzembo ebimi alongwe to azali mais ndenge ba komona émission ba eba ke donc na zali mobimba na ligne que tout le monde va à l'attentif na bilo on salambalo. OK, merci beaucoup. Bonsoir mademoiselle. Bonsoir. De toutes les danseuses qui sont ici, vous êtes la seule que les mélomanes ne connaissent pas. D'où venez-vous? Non, je viens de la maison, donc j'ai terminé mes études. J'ai eu mon diplôme d'état, je suis restée à la maison. Je me suis décidée de passer ici à Zaiko pour devenir une danseuse. Et comment on vous appelle? Je m'appelle Francine. Et comment trouvez-vous l'ambiance dans Zaiko? En tout cas, de ma part, je trouve ça c'est fantastique. En tout cas, c'est très bien alors.
S'il fallait prédire de l'avenir, comment trouvez-vous l'avenir de Zaiko Langa Langa? L'avenir de Zaiko, enfin, que dirais-je par là? Enfin, de ma part, je vois l'avenir. Enfin, je ne sais pas comment je peux expliquer. Alors, sur le plan de travail, qu'est-ce que vous avez appris dans Zaiko? Qu'est-ce que Zaiko a apporté dans votre vie professionnelle? En fait, aujourd'hui, si je suis comme ça, de me mettre devant vous, c'est parce que je suis venu au Zaiko. En tout cas, à part Zaiko, enfin, je ne sais pas comment je veux parler, parce que j'étais à la maison, je terminais mes études, je ne savais même pas danser, même pas faire un pas. Mais dès que je suis venu sur Zaiko, quand même, les gens m'appréciaient devant les gens, je sais comment faire. Bon, avez-vous un message particulier à adresser à tous les mélomanes, à tous ceux qui aiment Zaiko? Donc, ce que je demande à tous les gens qui suivent les Zaiko, je le dis tout simplement de ne laisser pas venir, qui viennent toujours voir nous comme nous sommes toujours habitués avec eux chaque samedi et chaque dimanche. Merci beaucoup. Nana Matoka tant que vous saluez à clip d'album nous y sommes. Bah c'est pas là qui n'a eu. Ambiance ni okuti na Zaiko. Zaiko yaka ndenge nango. Zaiko na ndenge nango tobanda na biso kobina nde tobina na biso kaka. Mais tant na yaki na Zaiko na eba kobina mais mingi te. Ko chauffement na show ezala na Zaiko. Ne komisinga ko na bine puis elenge obina e na Zaiko. Eloko nini okuti na Zaiko ezaki pa mususu te po lekaleka. Eloko mususu na okuti na Zaiko bakipavi ya mutute aux à l'aise et puis ça musano ndengo salara bamakamno mususu privé bakipate. So yena musala nde bakipa musala donc eloko ya sika ona okuti na Zaiko. O bakipavi ya batute vimo simple quoi. Beau vivre. Et bien, le problème est à la raté. Un chauffement à bango. Et le Rino Bombeli ba fanatique ya Zaiko na ba fanatique ya Nana Matoka zezezezezez. Et le Rino Bombeli. Bombo ba yebika. Nana de temps à temps de tous les jours. Donc blois que c'est belé. Ba mona na bango Nana. Ba mona Nana na ba cri bani il faut. Baya kapé bamona ben improvisation des zalaga donc Nana azara toujours Nana et puis il aura bien on a bombé bombo ba aussi ba mona ngo et puis na assure que ba mère na biso kuna ya poto ba osepela na mutana kusala do ba rolinganga kwa pona binara et puis on a memela bango ya mususu on a rotika mususu. Merci. Et Frazi kombono musunani Lokombe. E Frazi nani? Lokombe. Yo koti na Zaiko ndeni? Pamba kakati. Na vai na ndaku tema lela musala ngo. Bono ki Zaiko lié. Président leki na télévision ko ba danseuse. Bono mona ke tema lela musala ngo mingi. Yangwana na bagina okota ndene okota na Zaiko tile lo na saka. Bon, ta okota na Zaiko eloko nini oyo découvrir na Zaiko donc na sur repère musala eloko ni ya malamu oyo ozui na ndenge okoti na Zaiko. Bon, moni ke banda Zaiko première fois je nanga na ke Gabon. Bon, na moni ke na songi bien mbongo bien de tozaka bien de talaka. Mais si le plan musala si le plan ko bina eloko ni oyekoli na Zaiko. Po yo bine pa musute. Bon, eloko ni oyekoli na Zaiko depuis côté. Talaka. Na sepe na Zaiko pour danser zali bien musala ya makasi ya on a lili Zaiko on se coupe toujours. Merci. Maman Mbote. Mbote mingi. Kombo na yonani? Bon, nga komo na gode de mi amora. Okoti Zaiko ndeni? Bon, na koti Zaiko po na linga miziki mingi. Na Zaiko mke na zao linga Zaiko trop. Si ba uti poto bae, bazol ka ba danseuse. Na saki demande d'emploi na ke na koti. Après na koti pe Zaiko. Bon, est-ce que pour nous, musala robine yale pena musala oyo omoni keza nzamba la kele ona mokile.
Bon, en tout cas, nga vraiment musala o pendeza musala nzamba pesinga eza don nanga po elo ne seza na don nango natanga na diplômé na sisa na Lumumba na limité si fin de compte na yo sa musique donc na linga musique mingi na yebi kunena ko lobate do ya musala nanga ko bafuta ngai na lela na wana makamnyonso na wana ezali vraiment na yeka musala na répétition to banda 10h pas 19h 2h les 30 to garder na salaire na biso bafuta biso ya bien oyeko okoka po o célébrer non Orobina ti mbolani. Bon, ngana obina na obina ti so na moni batamo boye koki pona tika na tiki. So pe koki na onte na continuer ka robina. Ozaka na Zaiko to changer. Pardon? Ozalaka na Zaiko to changer. Non, ozaka na zéro na kesu wapi. Omona ka mbesi na